Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya 3 fois W radio kachopa.com pe balandi ya Congo bololo talabiswana en tout cas toye lisusu na poko na lelo pona ko informer bino bobo mesano bama batata bandeko bolimbisi bama batata bandeko mikolo mileki ebele sans que toyokana po tosolola alors talabiswana toye lisusu en tout cas na poko na lelo po tokoka solo penda ko analyser. En tout cas, situation ndenge eza koleka na kati na mboka na biso Congo. En tout cas, bana lisanga antimanti bana ya Confédération de l'Afrique centrale, bana ya en tout cas ya la République fédérale du Congo parce que singeli en tout cas tout ça les efforts oyo esingeli pona ete tokoka kolongola solo penda l'unitarisme oyo en tout cas kotsi bande kona biso na passe jusqu'à ce que memeli biso ba paya na kati na mboka. En tout cas, lelo tozali obele na sisi obele moko. Moko pambate tozana en tout cas na Congo Dieto oyo le grand maître Fumanda Semi. En tout cas, atindeli biso awa na kati na plateau pona ete to meka nano ko analyser na bande kona biso ba mboka nyonso en tout cas situation ya mboka na biso. Alors, yangwana nano liboso keto banda, na pesi nano bino en tout cas ba yenge ba mbote na bino, ba losako na bino, et pa wapi bino bomelami na pokwa na lelo. Ya solo penza lelo, ezali mokolo mwa misato ya mposo. Mokolo mwa zomi na misato, sanza zomi na mibale, mobu ya koto mibale na zomi na sambo, bongo tokomi solo penza na ngonga ya zomi na mwambi na miniti zomi na misato, elingi koloba ete ngonga ya motoba, na miniti zomi na misato ya sima ya nzanga. Alors, na yango bama batata bandeko tala epa wapi en tout cas esengeli na situation toza na yango tokoka ko analyser situation yango pe malamu. Alors, tango tozali ko analyser situation toza na yango pe tozali ko lamusa baimboka pona ete bazwa conscience po ete bakoka ko se rapproprier mboka na bango oyo en tout cas ezali sikoyo na otage na bapaya oyo bauti mboka na mboka baye kozwa mboka na biso na otage. Alors, yangwana bama batata bandeko esengeli kozala na leader visionnaire oyo aza kopesa likanisi oyo biso baimboka toza ko récupérer yango pe toza ko analyser yango pona biso nyonso tulisanga moko pona ete tokoka kosilisa pasi oyo toza na yango. Yangwana na pokwa na lelo bama batata bandeko biso toye nano na Congo Dieto oyo to analyser ensemble. Na sima ko analyser Congo Dieto oyo toko kota sikoyo na oyo tobengi mobilisation sensibilisation. To mekana okotala nano bai politique o baza na mboka. Est-ce que bazali ya solo pena bai politique bazoluka ba intérêt ya peuple congolais ou bien bazali bato oyo en tout cas bazali au service ya bapaya. Alors yangwana en tout cas esengeli biso banso lisanga moko to fanda to koka ko analyser yango to tala biso banso po to yebi ya solo ete tozali bato na bwanya bato na mayele. Alors bato na mayele esengeli bakoka ko fanda ka basololaka alors pona ba analyser situation oyo esili ko komela bango. Alors donc na yango bama batata bandeko bala lisanga antimanti donc na pourquoi là tozana na Congo Dieto 3274 hein 3274 ezali Congo Dieto oyo en tout cas les grands maîtres Fumanda Semi a komaki depuis le 5 décembre 2017. Alors compte tenu ya manque ya temps yangwana en tout cas ezibiso temps monene pona ete tokoka koya na yango pote tokoka ko analyser ensemble. Les grands maîtres de la sagesse Congo demandent au peuple congolais de poser aux initiateurs de la marche du 19 décembre prochain la question suivante. Une marche pour quoi faire? Donc les grands maîtres Fumanda Semi asengi na biso tout na ba initiateur bato oyo baza ko organiser marche le 19 décembre. Tout na bango tina ya marche wana baza ko sala ezali pona nini? Alors bama batata bandeko. Alors tolanda na bokebi nyonso. De son vivant, Étienne Tshisekedi a conduit les peuples congolais dans plusieurs journées mortes qui n'ont rien donné. Ainsi, aujourd'hui, le peuple congolais n'a vraiment pas besoin de journées mortes. Oyebi, na bomo ya Kondo Tshisekedi, donc amemaki bana mboka
na ba journée morte. Boyebi ba journée morte ezali mikolo ya kokufa. Alors mikolo nyonso wana ya kokufa oyo en tout cas Tshisekedi wa Mulumba amemaki bato ememi bato solo penda na eloko moko te. Pe ememi baimboka na bomengo, ememi baimboka na changement eloko moko te ba ma batata bandeko. Alors bongo lelo est-ce que vraiment toza lisusu besoin na ba mikolo ya kokufa? Wana en tout cas motuna oyo en tout cas le grand maître Momanda Semi en tout cas atuni solo penda na biso baimboka. Car la seule solution dont le peuple congolais a besoin, c'est le départ d'Hippolyte Kanambe et la nomination d'un président congolais pour la transition qui aboutira à l'élection d'un président congolais qui dirigera la République démocratique du Congo comme le Rwanda a un président rwandais qui dirige la République du Rwanda. Alors, pour Nabiso Lelo, action oyo peuple congolais azana ngona bosenga, azana ngona posa, ezali tout simplement ko benga na Hippolyte Kanambe. Et puis, koya kotia en tout cas, mokonzi oyo azali mwana ya mboka po amema transition oyo ekosala ete ya bongisa maponami oyo maponami nyonso tu ekosala ete tokoka kozwa président ya biso baimboka oyo esika wapi en tout cas bamama batata bandeko akotambwisela biso mboka pamba te bamama batata bandeko kuna na Rwanda bazali na un président rwandais oyo azali kodirige oyo azali kotambwisa mboka ya Rwanda. Alors bamama batata bandeko mais kasi awe pa na biso na République démocratique du Congo toza na moto aza na moto ya mboka azali mopaya azali mwana mboka te. Hippolyte Kanambe c'est un Rwandais aza mopaya. Alors ba action nyonso tokoki kosala oyo congolais aza nango besoin ezali c'est-à-dire ya kobenga na mopaya wana akende pa na ye aloko pa na biso. Omoni ba action oyo tokoki kosala tokosala ba action wana pona ete tobengani mopaya na esika wana tokotia sikoyo tokozwa congolais oyo akosala transition po abongisela biso maponami oyo esika wapi tokopona mokonzi ya mboka. Tala mosala oyo toza nango na bosenga pona tango oyo tozali ya kokonzama na bapaya. Po naokaka bandeko mosusu bazala koloba kaka slogan, un slogan clé oyo bango balobaka toujours année identification. Mais ils sont incapables d'identifier bapaya oyo baza na kati ya mboka. Ils sont incapables d'identifier que Roubewa c'est un étranger, un tout rwandais. Ils sont incapables d'identifier que Hippolyte Kanambe c'est un tout rwandais, azana mutu ya mboka. Ils sont incapables d'identifier que Chadari c'est un rwandais, azana kati ya mboka. Ils sont incapables d'identifier que oyo babengi en tout cas Bisengimana c'est un rwandais, oyo asimba que la police puis azali na kati influence na kati na politique ya mboka. Ils sont incapables d'identifier que non, plus de 500 généraux basant na kati armée, ce sont des Tutsi rwandais. Ils sont incapables d'identifier, hein, Moto Babengi Nanga, c'est un Tutsi burundais. Ils sont incapables d'identifier Tambwe Mwamba, c'est un Tutsi burundais. Talandenge tozali submergé na kati na bapaya na mboka. Ils sont incapables d'identifier que Kengwa Dondo, ce n'est pas un Congolais, ce n'est pas un Mongala, c'est un Tutsi Polonais. Ils sont incapables d'identifier. Alors, où est ce slogan creux au Waza Gobenga, année de l'identification? Alors, tous en a besoin d'un slogan cleuté. Un slogan creux, tous en a posate, tout lingi baction. Alors, yango no moni en tout cas na kati na Congo bololo et sengeli koya ko mela yango pona été en tout cas bisika boza ko bombama ekoka solo pena bokono ya ko bomba makambo ekoka ko bima. Alors voilà ba ma batata bande ko bana lisanga tumandi. Pour le moment eloko ba bana ya Congo, c'est-à-dire que ba mabota o ezali ko sa République démocratique du Congo, Bangala, ba Mongo, ba Congo, ba Luba, ba Tetela,
banande balunda hein balokele hein biso banso toza na besoin ya ke tobenga na Hippolyte Kanambe po tosala transition totia baimboka basala transition pona ete bamema biso na maponami oyo ya solo pona ete tokoka kotambusa mboka. Tala baaction oyo toza nango na bosenga pamba te soki bokee na Rwanda kuna na Rwanda moto aza kotambusa mboka c'était Rwanda. En effet, les Rwandais n'accepteront jamais qu'on puisse leur imposer un président congolais. Puisque Hippolyte Kanambe est un Tutsi rwandais, il doit laisser sa place à un président congolais. C'est pourquoi, si la marche du 19 décembre a comme objectif de chasser Hippolyte Kanambe de la République démocratique du Congo, alors c'est parfait. Mais si la marche du 19 décembre prochain a un autre objectif, alors cette marche ne servira pas à la cause de la récupération de notre souveraineté d'État. Le grand maître Fumu Mandanse. Alors, le grand maître Fumu Mandanse Malobi, Nayango, Rwanda, Rwandais, koki kondimata mokolo moko teke, imposer bango un Congolais, un Mongala, un Mouluba, un Mokongo, un Motetela, un Monande, un Lunda, un Lukele, un Mongo, bama batata bandeko na mutu ya mboka na bango. Alors na yango Hippolyte Kanambe, puisque Hippolyte Kanambe azali tuti rwandais, esengeli na ye atika place na président congolais. Ye azali rwandais, esengeli atika place na président congolais. Esengeli atika place. Bama batata bandeko. Parce que ye azana ye congolais te. Alors c'est pourquoi yango wana marche hein kotambola oyo baimboka basenge te bakoka kotambola mokolo mwazomi na libwa sanza ya zomi na mibale esengeli ezala na objectif kaka moko. Objectif moko ezali nini? Ya kobenga na Hippolyte Kanambe na kati na République démocratique du Congo. Soki ezali bongo wane kozala nde malamu. Kasi soki kotambola wana ya le 19 décembre oyo ezali koya eke objectif na yango eza na objectif mosusu, alors na tango wana marche wana en tout cas eko servir na eloko moko te. En tout cas mama batata bandeko eko sala eloko moko te mpona ete tokoka korécupérer souveraineté na biso. Mama batata bandeko totala yango malamu pamba te soki totali déclaration ya moto babengi Chilombo asalaki déclaration na Londres. Abino biso tozosala kaka marche seulement mpona kolakisa ke non toza mécontent hein na ndenge makambo ezokenda na mboka. Voilà, donc l'objectif ya Chilombo na barazope na bango ezali te po babengana Hippolyte Kanambe, ezali tout simplement moi pression babengana na allemand drucken hein, pression tout simplement yake bapesa bango ba primature ba poso bazana nango besoin pour que bakenda na bango ensemble na ba élection. Objectif na bango ezali kaka yango. Eza objectif na bango eza Hippolyte Kanambe akende te. Voilà la déclaration à Chilombo asali na Londres na kanisi bolandi yango. Biso tozo kosala marche tout simplement pour que to lakisa mécontentement na biso. OK, marche yo tokoki kosala et objectif nango ezali ko benga na Hippolyte Kanambe parce que c'est un Rwandais, c'est un Tutsi aza mopaya. Objectif na biso primordial yango wana. Alors ceux qui un leader politique, il y a que ça la déclaration que non, bango bazo ça la marche tout simplement parce que balingi hein, voilà que ça mécontentement na bango. Ça n'a pas un sens. Donc marche wana ezande na moi. Likanisi mosusu na sima. Oyo e bombami kasi ezali te poto récupérer souveraineté na biso ba ma batata bandeko. Alors wana en tout cas bandeko bokoka kotala yango malamu pona nini bato balingi basakana na biso lolenge koyo tosisana no Kongo nyeto.
Alors, le point 4, si la marche du 19 décembre a comme objectif de chasser Hippolyte Kanambe de notre pays pour le salut de la population congolaise, alors j'invite les initiateurs de cette marche d'associer toutes les forces vives de la République acquises au changement du régime en République démocratique du Congo pour la réussite effective de cet objectif. Les grands maîtres, faut me demander malobi. Ceux qui marchent le 19 décembre, objectif nango ezali, cela veut dire que pona ko bengana Hippolyte Kanambe, pona ko bikisa population ou ezali na passe population congolaise, bien sûr ils en a passe. Alors natango wana ngai na ko senga na ba initiateur ya marche wana ba associer bato nyonso tout oyo bazali vraiment qui na changement, ba associer bato nyonso tout oyo baza déterminé à kobengana Hippolyte Kanambe. Alors natango wana tokoyeba été vraiment en tout cas bato wana baza déterminé pona kobengana bapaya et que elonga pona changement ya régime na République démocratique du Congo eko ya solo. Alors tandis que soki tomoni ba initiateur ya ba marche wana banani yango bazosala ezali tout simplement ba rassemblement. Ok, toyebi rassemblement ezali tout simplement que émanation ya PPRD. Qui dit rassemblement, c'est PPRD. Qui dit PPRD, c'est le rassemblement. Le parti du peuple rwandais pour la démocratie, qu'on appelle le PPRD. Donc, ezan nango tout simplement eloko moko. Alors, le rassemblement, ezako benga jamais départ, ezo senga jamais départ à Hippolyte Kanambe. Non, pas du tout. Ce qui rassemblement ezak vraiment déterminé yako benga na Hippolyte Kanambe na bokonzi. Ba ngai ko associer ba parti politique mosusu. Ba parti politique mosusu lokola Bundu dia Mayala ou ezali déterminé yako benga na Hippolyte Kanambe na mboka. Pona nini baza ko associer le grand maître Mwanda Semite parti BDMT Bundu dia Mayala te na kati ya ba marche wana. Pona nini baza ko associer ba compatriote combattant mususu te ou baza déterminé lokola ndeko na biso bambuta na biso ba Mobenga na États-Unis, lokola bambuta na biso ba Dino na États-Unis, lokola ndeko na biso ya toloba ya Pareko baza ko associer bango te ponani. Baza ko associer bango nyonso tu wana te parce que bango baza déterminé ya ko benga na Hippolyte Kanambe. Or bango barazope oyo bango baza na likanisite na eliki ate ya ko benga na Hippolyte Kanambe. Bango bazo distraire nde bato, bazo sala nde ke non pression tout simplement ba pesa bango ba poste pour que bango ba kota na je o wana ke non to ubongisa maponami. Ok maponami ba bongisa rango na mopaya te. Voilà ba cacophonie ou ezana kati na bato wana. Malheur aux fanatiques. O bazoye ba makamote. Point 5. En résumé, j'invite les initiateurs de la marche du 19 décembre prochain de travailler pour accomplir la volonté du peuple congolais et non leur volonté personnelle d'être des collabos qui accompagnent cet étranger qui est au pouvoir chez nous et qui est source d'une grande honte pour la classe politique congolaise médiocre. Ingeta Ibobo Ibobo. Donc, na yango, naza ko senga na ba initiateur ya marche le 19 décembre prochain. Basala pona ko accomplir volonté elikea ya peuple congolais. Kasi basala te pona ko accomplir elikea na bango oyo epai wapi baza na bango ba kolabo. Oyo baza ko accompagner mopaya wana ou aza na moto ya mboka, oyo mopaya oyo en tout cas azali source ya soni ya classe politique congolaise. Oyo classe politique congolaise oyo ezali vraiment médiocre. Voilà le grand maître Fumumanda Semi ndenga s'adresser
na bandeko oyo baza organiser marche le 19 décembre. Voilà bama batata bandeko. Alors pour na commentaire ya kosala na esika o bama batata bandeko. Fumu Mwandanse ma pleinement raison. Soki penza bato oyo babengi bango barazop. Bazala ki vraiment bato baza déterminé que no Hippolyte Kanambe akende. Bon monaki dernièrement boyoka ki déclaration ya oyo babengi Kalombo. Bolandaki déclaration na ye. Na France. Na oyo babengaka Top Congo. Bolandaki déclaration na ye. Alobi non, écoutez, il y a toujours député à PPRD. Et puis, aza député à PPRD, azo bénéficié mbongo ya PPRD et si qu'on va na France. Azo renuméré, azo zambongo. Si qu'on botara, est-ce qu'azali opposant à Wap? Vous pouvez me dire que Montouan azali opposant? en tout cas, il faut vraiment ignorer dangereux. Bolandi déclaration, il n'a pas honte de le dire. Hein? Bozo mona donc bato bazako bomamboka. Ye ayende na mission. Aye na mission na ye. Aye na mission. Yako infiltrer les combattants. Et les combattants naïfs bazako se mêler na ye. Et voilà, bimisi clairement, hein, Kazaka na ye, que non yazaka toujours membre à PPRD. Et il continue toujours à bénéficier, n'est-ce pas? Le salaire, il y a qui député Awanakati Namboka pour te écouter Zako CGT. Voilà des gens pareils au bino bozo paie sa confiance et que bangonde bako sunga bino pona ko se libérer Namboka non. Et ba marche bazako benga, et ça tout simplement la distraction. Bazo distraire peuple. Bazo distraire peuple. Objectif na bango ezali teke basa la marche pour babenga na Hippolyte Kanambe. C'est pas leur objectif. Au moment na babengi marche, basali sololi na la police, babino yaka bo fermer nga na kati ya résidence, hein, pour et revester té, hein, et revester té que non, écoutez na bimité, hein. Alors, vous comprendre que non, bon, voilà, on a limité parce que dispositif militaire, ezaki makasi trop, il y a un moyen, bah, empêcher un abima. Au 21e siècle, vous continuez à mentir les gens de cette façon, et les gens vont vous suivre, nabama songe nabinoana. C'est ça. Vous allez tromper qui, vous? Hein? Bino moko tromper banane. Vous allez tromper que les idiots? Mais bateau bazali ba idiote yo ko tromper bangote. Moi je vous mets au défi. Tango boza ko organiser marche yo. Bo benga siko obi que non, nous associons Fumu Mwandanse na marche yo. Nous associons Bundu Dia Mayala na marche yo. Je vous mets au défi. Total soki vraiment bino oza déterminé pour na ko benga na Hippolyte Kanambe na kati ya mboka wana. Je vous mets au défi. Bo associer ce qu'on Fumu Mwandanse, bo associer à Pareko, bo associer les gens qui sont acquis au changement, bo associer bango total. Vous êtes des menteurs. Et vous allez vraiment rendre compte au peuple Bangala, au peuple Mongo, au peuple Congo, au peuple Luba, au peuple Nande, au peuple Bembe, au peuple Lokele. Parce que nous ne sommes pas d'ailleurs de peuple congolais. Nous sommes des peuples. C'est un pays qui est composé par des peuples. Identité congolaise, c'est une fausse identité, hein, imposée par les colonialistes et vous continuez à les porter jusqu'à aujourd'hui. Hein? Identité congolaise. Ça existe où? Le peuple congolais existe où? Hein? Non! Mes chers frères. Bino mona biso bato lokola bato bazoba na bino? Hein? Bon mona bato lokola bazoba na bino?
Soki bozali incapable ya kosala mosala te, malamu fanda na olia fufu na yo. Olio ya kondormi bato, ya kokosa bato. Hein? Non, bakosa kaka zoba. Mais zoba pe bakosa ka ye pe kaka mbala moko, batiaka loboko na ye na libenga na ye kaka mbala moko. Ya mibale kozala bako kanga yo. Mama tata bandeko. Alors, soki bato baza ko organiser marche. Et puis baza ko organiser marche, bango wana bakimi bakeli baye libanda. Bo libanda kosala. Bato bakosala marche nde bazala na kati ya mikili ya poto. Marche bakosala nde kuna. Bato baza déterminé à kobenga na Hippolyte Kanambe, ils sont sur place. Le peuple Ngala, le peuple Mongo, le peuple Congo, le peuple Luba, le peuple Nande, le peuple Landu, le peuple Bembe, le peuple Blokele, le peuple. Hein? Mais il fallait faire tourner Kuna. Kuna nde boko sala a tourner. Il y a qu'à sensibiliser ces populations. Il y a différents coins. Si vous bino boko ya awa na kati ya poto bino yo sotu ba mosengo ba ya wana oye ko sala nini. Hein? Oya zalinga moto na nganga na nzambe. Hein? Un berger azali incapable ya ko protéger ses ba berger na ye ba paté na ye. Un berger qui est incapable de protéger ses brebis. C'est un faux berger. En tout cas, beaucoup trompé une partie de la population. Naba journaliste nabino. Ils vont tromper qu'une partie de la population, mais pas tout le monde. Nous allons vous identifier. Toko identifier bino. Hein? Beaucoup ça banane. Il y a des compatriotes qui sont déterminés, qui disent la vérité. Alors, bama tata bandeko bana lisanga antimati. Alors, yango wana to sengi na bandeko na biso banso. To fungola miso. Bato bako continue kokosa biso te. To yebisa bango de vérité. Lokuta na bango bimi na poisa. Ozomona? Alors, na tango wana nde bakoyeba ke batimbeli biso. Nde bako changer sikoyo makanisi na bango. Alors, vous la population Ngala, population Mongo, population Congo, population Luba, population Nande, Lunda, population Tetela, vous fungula pe miso. Pouvoir eza na maboko na bino. Bino nde bato boko benga na bapaya wana. Mais ceux qui besoin de la complaisance na bapaya, alors voilà, souffrance na bino ko continuer. C'est pour ça nous sommes en train de travailler. Pour na ko informer bino. Pour na ko galvaniser bino. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga antimati. Oto kwa iko ya na ngona mwa mukuse pour na ko pesa bino. Malheur kaka na ba oyo bazo kozwa bino en otage. Nalandaki oyo moto oyo babengi Kalunda Motob. Hein? C'est allié d'ISIS et d'Al-Qaïda. Kalunda Motob alias Kalev. C'est un allié d'ISIS et d'Al-Qaïda. La jeune Afrique a déclaré que non. Et si quand on se bat au Zoa, il faut un moment d'ansemi, et c'est là arrêté. Bobi Bama Batata Bandekoba na lisanga antimanti. Cet individu, hein? Je ne sais même pas là où on l'a mis au monde. Cet individu-là, hein? Biso toko s'occuper na ye. Mobutu a régné pendant 30 ans dans ces pays. Il a fini par quitter ce pays. Mais ne croyez pas que Kalunda Motov alias Kalev, vous allez rester là intérieurement dans ces pays. Okoti Kambo Kawana.
mais oko seront yo oko régler compte na yo. Mboka wana ezali ya bakoko na yo te oyo yozo silisila biso bato, mais toko rendre compte na yo. Tu ne vas pas rester éternellement dans ces pays. Vous croyez que le Seigneur à Congo a côté qu'il a vraiment son envoyé pour que Osaka naye? Mais il faut qu'on y ait très bien que l'on connaît l'eau que ça a toujours dans des bipes na souka nango. Oui. Alors mes chers frères, bama batata bandeko, mabota anyonso, Nzambe ampungu tulendo atindaka moto moko pona ko libérer toute une population. Bomona etango mvuluzu kimbanga yaki, ceux qui l'ont trahi, lelo ceux qui balobi no que no yo zali descendant ya bato ba trahisa ki ye. Na kanisi okobomba makoyoka soni kolinga même kutu pa koloba. Et ça sera la même chose bama batata bandeko aujourd'hui. Ceux qui continuent à trahir, mais dans les années à venir, bana bino bakoyoka soni akotombola mutu. Mais moi non plus, parce que les vidéos sont là. Ma fille sera fière de moi, car papa avait fait un travail énorme parce que à défendant qui en tout cas tout mon Nzambe. Tango baza koloba que les gens qui ont défendu tout mon Nzambe, ils citeront Bopelo Bobala. Et lorsque on dira que bateau ba combattant qui tout mon Nzambe, ils vont citer les Matezolo, les Shadari, les Kalunda Motov, les Olengankoi, les Shiokitundu, les Mende, les Zola, les Basangana fils, et leurs fils auront honte. Auront honte. Bama batata bandeko bana lisanga timati. Lelo, bozo mona yango lokola une blague, lobe kozala une réalité. Et pour les autres Bakongo qui continuent à trahir, Boko Kwanza Mitu Nabino Lobi. Je vous le jure, au nom de Mbutabata Pala. Je vous le jure au nom du Seigneur à Congo. Ouais, faut voyer bango. Alors, bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Tokoyiko tika jamais bama batata bandeko. Bato moko boye, bamona kana bango musikate, lokola bakalunda motor, alias Calais, un allié d'Isis, a malmené, a maltraité, un envoyé divin. Non, pas du tout. Azwamboka mobima en otage, en soutenant les étrangers dans ces pays. Et les journalistes qui disent qu'ils sont les journalistes qui font un bon travail, ils sont incapables de dénoncer parce qu'ils sont tous corrompus. Alors à venir, yangonde ko juger bino. L'histoire est ko juger bino. Bama batata bandeko. Et biso to kozala victorieux et bako glorifier biso. Bama batata bandeko. Qui vivra verra. Yangwana bama batata bandeko. Nazako exhorter na mabota nyonso ya kachopa ya kati. Tolera tango iso ke non. Tozana posa na besoin na musungi nzambe bofukami na mabolongo. Kosenga na likolo ete nzambe atinda bino musungi. Mais tango musunga ya kaboye bakaye lisusu te. Vous continuez toujours à kofuka mama bolongo pona kosenga musungi. Et pourtant musungi est sur place. Ce sont les idées qui changent les pays. Ce ne sont pas les hommes absurdes comme ceux qui dirigent ces pays aujourd'hui. Des hommes absurdes. Ce sont les hommes clairvoyants. Les hommes qui sont capables de donner les idées.
parce que mboka ezwaka mbongo na makanisi. Alors yango wana bama batata bandeko esengeli to soutenir sans faille, sans vergogne, sans complexe, sans hésitation. On fout moment d'Assemi avec un travail parce qu'il est le seul opposant, il est le seul combattant, il est le seul résistant dans le gouvernement d'occupation où ils ont terrorisé la population, où ils ont terrorisé ma botanyon sur Kato Payakati. Hippolyte Kanambe est conscient qu'il est étranger. Aussi longtemps que Azali aidé par Tundu, un nécro de grande envergure. Azali aidé par Bongongo, aidé par Sebangala malhonnête, Sebangala maudit. Alors il va continuer toujours à rester là-bas. Mais la population est prête pour chasser en tout cas cet imposteur et que nous allons découdre avec les Bongongo, nous allons découdre avec ces Bangala, les Atundu, bato ya lokoso ya mbongo. Voilà. Réveillez-vous, car l'air est grave. Tolamuka. Alors, mama batata bandeko. Biangonde oyo. Na mimene ke bino na pokwa na lelo. Congo dieto, il y a le grand maître Fumo Semi concernant marche inutile. Oyo. Il y a marche à distraction. Oyo ba razop. Où ils allaient tout simplement une émanation à PPRD, parti du peuple rwandais pour la démocratie au Congo. Bama batata bandeko. Alors bolamuka. Boyeba nani wana zoko sabino. Matondo mingi na bino banson. Tokute na bino mbala simasi 3 fois 2 radio kachupa.com. P Congo Obololo. Matondo.